Bon, bandeko na ngai, naomona sur la toile depuis quelques jours, bato ebele bazolo la polémique ya Koffi Olomide le grand Mopao na Didi Stone oaza sa fille biologique. Alors, moi de mon côté, regret na ngai eza que bato ebele l'air bazo analyser sur makambo yo. Et puis ça bien te parce que ça affaire moro o bara familial. Eza lo moro to ira na ba loenge o comme ba point de vue na yo. Moi franchement personnellement, je suis pas d'accord avec ça. Eza makambo ezo concerné famille abatu et surtout papa na mwana. Bozo histoire o, le roi histoire à deux personnes na bolingo. Koti maram na bango après la ba bongisa, yo muto kotika na soni. Donc bato ba lo bara sur ba polémique oyo. Oyo ezaki bozangi na mino bona ba manque à faire, bovani na mino ba polémique on ngana conseiller bino. So ozo la polémique le bango avec beaucoup de neutralité que ozo parti o ya mwana topé ya papa au beta libanda pour rien. Po bango suka ba yo kana na bango. Le père reste toujours le père, peu importe. Et le même na Bible. Mwana oyo ezaki ase moke na papa na elera tikala mutakala nda lango e masanga. Mwana wana asekaki, mwana wana bungela i papa na ye azaki maudit. Donc cela veut dire quoi? Ma bé à papa, tout vrai ou pas, je n'enseigne pas que Koffi Olomide na histoire à ma bé. Maintenant, ça la malam ou toi ça la ma bé. Atika kaka papa. Donc bino bato bozoya, po bozo para mwana, po bo kitisa papa et ça la malam bouté. En tout cas, ezaki point de vue na ngai. Merci.